Nana wa Bill Gates asala ka software. Bill Gates tout ce qu'il fait, oza tout à libuka tout 40 kuya mlibuka, enga wake pondu ebeli. Yo informaticien oza obligé sala interface ya libuka, na o programmer combien le nombre de coups oyo tout à epesi pondu ebeli. Ah, et réussir. O tesa l'ordinateur no esimbi. Est-ce que oza na permission ozwa programme ne wana o display na monde? Non. Voilà pourquoi Bill Gates a mbongo. Parce que oye pas Bill Gates, oye c'est que tata Bill Gates. Ngai na réussi ko programmer libuka pour travailler boy na boy. Alors, software na ngai on a programmé ki yangoyo. Ah, en tout cas, merci pesa nga yango na pesa $1000 na yo kende. Et puis Bill Gates yé abani ko teka même $50 fois autant à distribuer dans le monde que maintenant libuka est informatisé. Et pourquoi on crée la compétence na Bill Gates? Parce qu'on choisit plateforme, il y a Windows, c'est tout. Mais ce n'est pas que Bill Gates a sali. Voilà pourquoi le monde entier, tous les crête na biso, to pesa on a tato ba ben kongo Bill Gates, to ya ka ko kabela ye mayele na biso, te na programmer libuka, ya ba koko na biso, yo tiela biso na machine, ya tiela na machine. Ye mutate yango, mais yo muto sali yango. Bon, pourquoi un Congolais notre machine aux Aïlango, ok, nous dépasser $1 million pour prendre un Italien, je ne sais pas moi qui, a salé le logiciel où il va compter 12 batuka bazawana élection. Et puis comme yo, et où t'as qui n'a pas tout, oh, tout le monde est spécialiste n'a pas tout, mboka qui faut séqueler. Et bon, on va professeur nous sur le campus, bon, on va étudier nous sur le campus. Chaque université dans les États-Unis, où est là-bas projet? C'est déjà projet où on va étudier, là. Pesa biso projet, selon moi, aurait que tout le monde on vérifier que la code, la tricherie, le serveur, je rejette ce mot-là, serveur, il y a CENI. Mais bon, on compiler, il y a CENI. Il faut être biso au Congo en moins de 48 heures, et ça a Visual Basic. C#, COBOL, on peut programmer élection. Et puis, tu vends code par code, et puis, ça ne peut même pas nous prendre 4 jours de programmation. Et le comme Keboye. Dans la cause de la yo informaticien, comme ça, je ne dis pas que je suis plus intelligent que toi, mais j'ai de l'expérience, plus de 15 ans dans la ville qu'on a pour le Belaka. C'est très honteux. Bon, on est pour y créer bon pesa mobana on a pas lia. Que bon voir misaka soki mundele ni na tata ni nango. C'est comme ça ba PPRD ba ke ko baluke la kabino bazana sima bato wana ke di. Ba ko tia contrôle awa siko kele audit tika bango. Soki ba na debug to yebi comment to ko programmer ba line code wana. So ba line code so ba kangi ba code to ko glisser. Problème ça to ko changer na présence mais to ko tia timer. Time signifie yo yebisanga nani kati na biso nano lala teke olamuki na ordinateur na yo et puis échanger na date na jour biso na poto ba date na ba jour échanger ka. C'est parce que c'est déjà programmé. Ba ko ipe ko zala wala ke ba spécialiste botidi ba ke ba vérifier makamunyo so na novembre to vérifier software tout est bien. Mais ba time yango que la jour à minute suka avant ba la debug kelen ko reset programme oyo restore code tel zongi sa on a 3. Biloko batanga ko salema élection programmée, est-ce que vous allez jouer? Est-ce que vous allez présent en train de donner? Biloko nde yango naza ko s'attendre et ko salema na Congo. Nos spécialistes seront là, mais ce software là, logiciel et ko travailler aussi longtemps que bat o bazotika logiciel o ezala installé. Il faut ko déinstaller yango, ko retester yango ailleurs. Dans minute asuka boye ko réinstaller yango. Pour côté logiciel, côté compile, côté debugging. Mais le reste, il y a des données évanouies wapi complètement. C'est ni à l'eau la serveur est connecté à internet. Aussi longtemps que le serveur il y a CENI congolais, au côté yango ezala IIS qui est serveur ezaka basé na internet pour que le store ba données dans quelque part ba lingeli yango na monde. Il n'y aura pas une vérité. Na ba miloko na zako yebisa bino ya CENI oyo. Toko souffrir, toko tenter, toko sala tout, toko pesa CENI réseau que to zala ki wana, mais bo yebite tricage et lequel wana. Des tricages za awa. Macro code ya compiler ba ko tricher yango. Storage,
soit emmagasinage des données et qu'on a la Congoté et qu'on a quelque part dans le monde traité par satellite et qu'on a par internet. C'est ni message clair. Ce qui va informer qu'on a vraiment na expertise. Parce que nous avons la serveur et la localisation, mais aussi la globalisation. Dès qu'on a pas de Allô? Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir l'impresario. Et Nalandi très bien, a fait si Mbote n'a pas décidé bon anniversaire. Nzamba batiro ya mingi lelo ya mukolo na yo kobosa na nzambe te po mingi bazwi yango te. Na pesi mama mize mama sage ba Mbote ya trop. Papa na biso je pense que Humberto na papa Kadia Mpemba. Papa Kadia Mpemba. Mbote trop. Bon, Papa Zambwana. Merci, bien. Papa chancelier par Poti Bambota trop. Moi, je pense que Papa Zambwana, l'oko koloba ezate, l'oko koloba ça. Ya kolongola ezate na makambolobi. Vous avez mieux placé ya koyeba l'oko yo lobi wana. Alors, ngai na apprendre parce que technologie ezate zembengwana. Tu es du domaine, donc vous avez mieux placé à expliquer Bishango, mais le problème n'est pas bon. Papa Zambwana, au lobby très bien dit, n'a pas de challenge lelo et na notion yo pesi na niveau nangai, ouais ba Congolais ba lingba ba tout, mais na niveau nanga na ko challenge yo l'émission lelo té. Ça veut dire que na boire déjà éponge. Mais il y a toutes nos questions mon. Aux assure les londe ndenge kobimisa information wana il faut faire ça on attend na yo moko expérience na yo moko monte que ça tout let ndete en anglais ils ont un peu déjà trop tard na biloko zo bimisa parce que na connaissance yo za nango il fallait ça là tout on loba avant il était bandi pour placer ba machine wana yo bimisela biso eloko aboyeke eloko wana position ngo eza boye sala makaboye travail kaboye tala boye na boye na boye na eza ndenge te bo soki eza bongo te eza bongo tant que yo beti mission lelo okanisa kinini mission lelo pe ngo komisa biso wapi langage na yo na biso batu yali di domaine te ke l'élection na to linga te eza déjà programmé ça veut dire que Kabila oleka dans langage no yango ando ndenge tiseke la kei asali musala ya punda bien mukongo libata to akenda kendete makambo tout ça déjà programmé c'est tout nazon sima lo bayboto en tout cas question est trop sage et puis na sepele na openza réponse ngai na kopesa ya ngai mutu mso ko inepe okota akoyipe kopesa yo pesa réponse mais réponse ngai na kopesa yo tike za la pe technique. Réponse technique parce que ceux qui ne répondent d'une façon technique et puis nous tenons ça y a appuyer yango comment to iko ko na application yango. Bon, techniquement parlant, ba informaticien, ba spécialiste oyo ba uti ko tinda kuna na seni na banza ba keika ka mikolo to ba soit baza en préparation pour ba kende wana. Ba to na so ba ndino ko sala musala wana. Alors, ceux qui nga za ina équipe na bango na koloba ete il n'est pas tard. Il n'est pas tard, pourquoi? Parce que il y a des choses un, pour vérifier d'abord l'erreur. On a trouvé une erreur, pour corriger le programme, c'est une erreur, erreur contrôle. Donc on doit contrôler l'erreur, même si pour nous on travaille, mais ce qu'on doit retoucher aux conditions, on a un cadre erreur. On obligé, ceux qui sont vraiment spécialistes, bakosala eloko tobenga na technique pas ne moko esalaka une minute pose wa solution ezalité na mokili techniquement parlant soki oyebi nini okosala et soki oza du domaine par exemple mutu keza ko démarrer te leko yuko zabe une semaine un mois evanda mais jour comme on a un spécialiste aye 5 minutes quand vous démarrer après vous non parce que sincère moko boye et be visible moko l'extra courant et kendaka na démarrer et katana kinango
Mais batoke bite bake ko sasa na moteur ko fongola peut-être chaîne de transmission ni tout ça babouka na bilo comme ça. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bato ya batindi kuna na seni bakoyela so ba carte mi balé. Balé mbongo na bango bakeiwa na comme observateur avec ba titre minene que sont des informaticiens. Bango ande réponse à liboso bako pesa biso que ça retard. Mais bah, oh, spécialiste ngai, je peux te dire que c'est quelque chose de 2 jours, c'est trop. Pourquoi 2 jours? Parce que là, vous avez temps mini ko debug, ko tester ba ligne nyonso wana. Mais en réalité, on a reconnu ça la copie, il y a programme wana. C'est un programme qui peut être installé dans 2 machines, 32 bits ou 64 bits. Donc la machine à 32 ou 64 bits, peu importe, il faut qu'il y ait un kilo de logiciel, peut-être elle qui même coûte 1 gigaté. Bon, ce qui est 1 gigaté, combien de lignes à code dans la carte, et puis le code non, c'est peut-être ça la camisa, la mousse, on va prendre un goût, un graphique, parce que pour moi, au Congolais, il y a un combo ya caméra, un combo kabila, un combo tel, tout ça. Le graphique, on est à moins temps bingi. Mais mathématiques, il faut générer code. Et ça, simple mathématique, il y a 1 plus 1 égale 2, plus 1, 3, oh, ça 1 à caméra, plus 1, plus 1. Et ça, pour mathématiques, il faut que la fonction linéarité. Et ça, table, matricielle seulement, il y a 1 plus 1 plus 1 plus 1, parce que ça va compter. C'est un compteur seulement qui est là. Et ce compteur-là, il y a bisangaï. Combien de minutes pour programmer un compteur? Mais vous voyez, combien de temps il faut pour la Kanamoyibi na bango? Ah là, naïté. Ce qu'on va dans la bino, quelles sont ces possibilités? Il y a battu, oh, il y a bazan na mayele na bango. Pour pas tricher, na ba code oyo ke ye a gagné ba voix. Mayele wana eza ya informaticien te. Eza ya biso nyonso photo vanda yo informaticien fo simba créer na yo na tableau na liboso ta masolo za ko lekaka. Oza ko sala algorithme. Ba place ba décision ba za ko so ki ba lobi ke tota kabila boye. C'est déjà une condition code ya nini argument. Yo kale yango kene ko tala yango ba sala ki yango pe exactement okuta ke place oyo ko code oyo KG Kabila Joseph est égal à 3 fois 1. Donc chaque 1 ça plus. Cela va basculer dans ça l'incrément. Par contre ça déjà soit 200 voix plus 1 plus 1. Donc bino on va 0 plus 1 2 plus 1. Il y a on va déjà compter les bananes à 200. Par compter la boye. Ligne à code à boye. Donc odon. Ça ne peut pas vous prendre 2 jours. Donc pour nous ils en retard mon côté na babiloko on vérifier programmation oyo. Donc na été ça une répondre yo. Allô papa Diamant. Allô oui. Bon ce qui ils ont gagné en hausse donc à partir de Dallas donc la question na nombote ou na landio malamu. Omoni eza domaine na yo biso tozo yeko la paix. Eloko oyo ngana ebisa yo ezani. Finalement ba élection ngo tobando banga ngo ti wapi. So tolandi papa Tshisekedi na 2006 alobaki ikoto kenda recensement. Awa lisusu ekomi makambo ya eloko wana ozoloba wana. Finalement tozo kende wapi parce que na ndenge yo zoloba sona landi yo bien. Ça veut dire que Kabila akoleka na ye. Olobi ba msusu ba okende kuna kaka po bazwa mbongo ba kopesa bango mbongo bazongi yo oyebi makambo wana. Pona nini sikoyo ochepe mutute okenda ta na kini wana ona kisape maele wana ekosabi sope malamu. Yango question nga yango wana. Bon, merci pour la question outi kotuna. Il y a 2 choses. Il y a liboso pour le pays wana te. Oyebi combien de temps tenté ko travailler na babiloko italike ba expertise to zaina yango ko tenter ko kitakuna ko solliciter pe ko travailler na ba gouvernement oyo eza gouvernement moko okoyi ko supporter yango te ovandi no ba koto. Mais to ke na point oyo eza un peu trop général outi ko loba ete soki eyeba na o tricher pourquoi émission oyo ye